Set and play by Cabo Mbamo pour nos stade de mentir. Fait non la ba stress. Ya maramune ba stade de mentir. Simate abeta penam pia kadona lelo na mboko soki balingi ba beta lisolo mpia ka olubara ketena nanza Félix Waziko. Siko yozo ya solo mangamususu okechaka mukolo bongo papa na yo en plus. Ozalaki na orchestre na ye ata soki akabela ki yo 1000 francs te makabela ki yo 100 francs, donc c'est important. Donc bande ko na biso be ba set and play et le quoi déjà c'est salami nde balobaka na circonstance nyonso to glorifier l'Éternel. Flair du monde moi si amandef dembo flair du monde moi si amandef na nenga logique pena obi ke pasteur apengwa déjà. Comment ça? Oh, comment ça tout na yo mona raté mutozo le kana na fille moko boye a moitié ni pena boye pena pas ndeko na bino ya collègue na te zaki Franck Sema ite zaki Fage ma zo comprendre aleka ki wana zo comprendre na moi si moko boye a moitié ni musa na nzambe vraiment atakutango eza donc fait na biso déjà atika na sumosa nzambe te. Mais viens na katio malobate aloba ke za ba façon abiko gagner ba ami za ba façon belé akoki na boîte de nuit akoka na ba musicien après certain moment bandi côté ya bon peut-être za dans mo ba luka gagner ba ami wana mbwema. Pardon? Eza ba mbwema ba gagner am bongo te ba o gagner am papa eza ba mbwema ve eza dia copine asala ka déjà makamuna ye afinga ba musicien abanda ko luka base ndeyo mo lobike par rapport ya ye pasali ka nzela ba pasteur Marcelo pe ba luka balanda yanga ku dinde na boye na koma omona na ngake fomie pasteur Moïse Mbiye po asapena mosala nzamba solo a se respecta kanga manga na ye na ba musicien oyo biso to lubaka o ba benga ka biso ya mokili et puis asala ka pe manga manzamba ngo pe na ndenge ya kitoko na ndenge ya bien ata ba kosela ka kosela ye ba makambo ba pasteur na biso ba Mike Kalambai ba pasteur moko boye ba zo sala makambo na bango na ndenge ya logique quoi. Donc ba pasteur ba belé na rotanga ba komunyo soute pour baza pena ebelé ba pasteur na biso ba kiziamina ba na ba belé vous comprendre. Donc fait na biso Deniles et puis successeur na ye fait na biso Marcelo et basalara cop na bango ndi ba sala. Flair du monde moi si amandef dembo flair du monde moi si amandef play na yebi pe grâce ya Félix Wazeko te mais na yebi ka grâce ya kofinga Félix Wazeko. Voilà. Vous comprenez? Pour avant ayeba te zande monter ba ndiko na biso ba chipo ba sala bina ba bango yete abeta masolo ke ibango yemta koma sala ba nini ata banzembo sala boye ngana ko boya na ngai. Vous comprenez na ko ba te akosi na ye. Vous comprenez po na yebi na nga pena yete na ninge ya ba to ba vina biso ba chanter ba ladi miyembe. Dembo flair du monde moi si amandef 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 dembo flair du monde moi si amandef. Ici c'est Flair Monde HD, moi ça m'a fait un appareil que je salis. Je dis déjà un grand merci à nos très chers abonnés. Vous continuez toujours qu'au abonner dans votre chaîne YouTube Flair Monde HD. Ça dit vraiment déjà, comme tout. Tenir déjà 4000.1 d'abonnés de gens et ça vraiment grâce et ça la biso bien tellement beau ça qu'on s'abonne du jour au jour vraiment fait de la mise en tournante. Je suis c'est vrai qu'on dit qu'à bébé de la presse devant vous derrière la caméra il s'appelle Rendu l'ami de Saint-Esprit et pas à côté à réalisation et les autres côté les sous solo la n'engé actualité ça ko obligé parce que actualité ça ko obligé biso to solo la ranabino et to ebi Félix Wazeko akangisi tonton na biso na kombo ya Seben et puis akangisi na kombo ya Set and Play et puis tomoni lisusu kuna Félix Wazeko asengaki débat biblique na ndeko na biso papa na biso Marcelo nyonso wana to bilango na émission na biso oyo to sala peso sur analyse ya Nzembo Ouragan ya Ferré Gola et puis tebeta masolo il y a 3 concerts il y a Fali et Poupa. Si je suis même langage avec mon caméraman na Osenga a élargi plateau na ngai lieu de stabomona invité na ngai azala grana toujours à chaque fois on a bien guié à répondre à Kanabi Bada ou Balinga Kaye Fibroy, c'est déjà qui est Fibroy. Asinaebi, Maman Magi Makinkulu, Chris Muzombo, Plamdi Luzolo, Sarah Lobala Lorraine, ma fille, famille Oyanga, c'est Peli vraiment Laetitia Malonga, je dis déjà bonjour l'artiste. Ouais, bonjour, c'est vrai qu'on dit qu'à de Londres, bébé de la presse, et on a profité, Penapé, ça, Motena,
Randy, l'ami de Saint-Esprit, dans mon pote Banini, yem tazalaka nanga moi trop quoi. Et puis na Fezalate, na terre acoustique et puis na designer Zara, Elmar, El Zara donc ici Kazali et puis Kakit branché prêt à live dans c'est un makasi ko kutana yo c'est vrai kunzika de Londres. Voilà, c'est un makasi ko kutana nga pe na CP na yo Free-Boy toko ta vraiment na émission na biso tokota na biloko na bengeli yo lelo kotala vraiment artiste Félix Wazeka akangisi ndeko na biso oyo na kombo ya 7 Play to ebite lelo so déjà azana cacho ou quoi to monde akangisi bona je sais pas déclarer le biké bango nyoso faut akangisa bango. Bon moni ndule za église quoi ndule les églises et vena biso Félix Wazeka mukwa bongo mutamaele na pesi mbote pe sikazali aza père et comme on a ba mundeti ya boye ezo sala sou bien te père akota na ba mamo ba polémique or ya zalaka zarane bongo te quoi biso e bakande Kofi Olomide mutando tumbola e or ke babandaki bango mibale babandaki ko tumbola na bango balé donc yepe ando tumbola muninga pa ando tumbola muninga po musique eza musique la musique ite on to mona ba ko kangisa o ekomi wana déjà so déjà kangisi muninga et to le bandit kaka okomoko ma faible quoi comme ko se sentir faible donc et o ko rasute yango ta mususu luki o kangisa muninga mais ndeko na biso pe Sed Play na opesa pe conseil pour na landaki yepe moni na vie moi reconnaissance c'est ça la bien d'être ngai na vie na ebara Sed Play te et na yebi pe grâce à Félix Wazeka te mais na yebi grâce ya kofinga Félix Wazeka voilà ozo comprendre pour avant ayeba intezande monter ba ndeko na biso ba chipo ba sala pena ba mama na bango yeti abeta masolo ke ibango yemta koma sala ba nini ata ba nzembo sala boye ngana ko boya na ngai pe ozo comprendre na ko ba kete akosi na ye ozo comprendre po na yebi na nga pena yete na ndenge ya ba to ba vina biso ba chanter ndeti baladi miyembe ozo comprendre bazalaka wana ba kitira pays et puis ba nani vina biso ya quartier nani Jos Diena le formidable vous comprendre ba tout ba marka époque bangwana vous comprendre ba gabana donc bangwana mais ba Sed Play ba ka boemba mo pona ma stade de mentir venant na ba stress ya maramune ba stade de mentir simate abeta penam pia kadona lelo na mboko soki balingi babeta lisolo mpiaka olobaka ketena na za Félix Wazeka parce que yozo ya solo manga mususu okechaka mukolo bongo papa na yo en plus ozalaki na orchestre na ye ata soki akabelaki yo 1000 francs te makabelaki yo 100 francs donc c'est important donc bandeko na biso pe ba Sed Play et le quoi déjà c'est salami nde balobaka na circonstance nyonso to glorifier l'Éternel et tozo kumisara ye mettre temps pe à circonstance et ndeko na biso pe azwa leçon ndenge pa za pena komi dana mabanga to na prison azapena na prison makala déjà azolia de afungule bon eza makambu ozo mopali alingaki musique on peut yango nezo futa po futa ki voix te futa succès te mais futa pe makala pono ba kofinga na epe bon a supporter kaka aza mobali a supporter aza mobali musique est-ce que futa makala do yo trouver na normal na za na makala na bien bango pe bande bongo ndeti ndeko na biso ve na biso nani Jesaki vina biso Jesaki aleka na ba TV afinga faire gola finga loba après tanga longo ya komio batindaki ozo comprendre yo mundu ba misu bango bando saba makambo ponenga zaka na président na ye po président na ACP président linga ye makasi amona ke mdo asala président pe mutu maele o ko rapena 12 24 donc mikolo ko te komisi so ba 60 quelque donc mabe koti déjà na musique mboko donc ndenge za bongo ba vina biso ba Jesaki ba comprendre ka eza pi makambo bango bando sala pa batu et puis père na biso nani Félix Wazeka asepeli na ngote et apesi bango leçon mais mokwa bongo lembisa mo muke toyebi ke ba toucher mo ba place mo ebele fort tiens c'est wana za musique limbisa ka bana bazaka bana quoi mais watu kana landia na émission mo abi mikolo akomi na kanda koleka même kanda ye moko oh akomi na kanda koleka même kanda ye moko oh c'est akomi kanda akomi na kanda koleka même kanda ye moko bon wana za vena nga mdalobia vena nga Félix Wazeka za muto maele makasi
Akoma livre moko boye te livre les petits bonbons de sagesse. Akoma biloko bongo donc aza déjà maele ayebi makambo nini azoloba na oyo azosala quoi. Donc tokende pena mingi te po vena biso déjà depuis stade de martyrs azana mwa ba stress abeti mwa banzembo na ba barbara kana mesimbi te aza ba makambo bele ya kosala faut constater ba makambo bande mu ba set and play balinga bambuye souve yanga te bango non mikolo ate bango na makala ba umela na bango te limbisa ne bango ezaka lokwa punition pesika bana azala na makala po yeveta ngobinsa mwa nzembo beta mwa ndambu après ba robima na bango po ve atikala kana fimbo pam. Et puis je sais que tu peux abiso ki okangisa abi bango nyonso basangani Félix Oiseau Kasko il faut kangisa bango nyonso adi ba josidiena ba je sais que tu peux y ba tout ba lo ba si kombo na ba mpe bazana ba komi pe na posa ba kangisa bango ya ba ve na nga ba je sais que tu peux na souci fort ataki mona changu pe ve na nga pe na ba nini ba ve na biso ba Bill Clinton Macintosh il y a des concurrents soi-disant concurrents il y a Bill Clinton ata la Bill Clinton ndenga comme est-ce que il faut ça ngana ba makambo tant azaki sous na kitira pays vite et comment qui aussi akenaki ye musala na ye onga na compagnie za ko abiser ko finga ka place outi po tant alonga ki pa mosque akenaki pa kwata ko aman afinga tant alonga sous pa kwatra yesu bo bandi sous do zo sangisa zo finga azongi sous bo donc simba benda chinika chakalier bulne na moni ndezi kara musique eza ko finga orgue musique eza ko finga tende singa bona loba na fingi mutu na finga mutu te na loba kaka pembe vérité loba gouvele gaulois donc na tsaka makambo na pembe quoi donc et na loba nga mabete venanga chez Zak Tipoi tika na po yo pour que suma kala yo suzo ko kende Olanda sous seden play ozanga mutu ko bimisa yo Zon pa pour vivre yo mo lobi akomi na kanda plus que kanda ye mo do akomi kanda akomi do kanda do mabezali acha na se je répète ça c'est parce que mabezali mabe kokota vraiment tellement grave mais le loto changer un peu si je kota la pasteur Marcelo ba popo tenir le baki pona papa mba bibisa jeunesse ba kin kester na mamba bilamba et tout mais Félix Oiseau quoi asengi débat biblique qui est na pasteur Marcelo abiba luka terrain mo batia bango vraiment ça dit ba tout so ba kota ba ça la débat biblique de Londres obi tant na yo ka makambo yo eza makambo boya basala nzambe quoi so na yo ka makambo basala nzambe bazo sala lelo et nazo se rappeler ne lo moko bibelo bana biso na temps de la fin et tokomona ba kambi ya ndenge na ndenge quoi ba koloba na kombo na ye mais ye pe ko wanga nene heureusement alobisa biso ko wanga nene bango azaki na bango te quoi et ce que basala nzambe lelo ezo pesa ngama pasi so na tali ndeti basala nzambe ndeti Ezaïdi Mbedi berger mon bateli ba pate et ozo comprendre ba basala la nzambe totali ndeti ba prophète Israël Mbongi ba pasteur Milandu Masindu ozo comprendre ba pasteur Dali Masamba ozo comprendre ba pasteur Abondance Mingi bato bazosa ila nzambe et puis ba prophétesse Nabiso Mama Kanu Lusindu Célestine donc na pesi bango bambote sika bazali ba apôtre Caleb Kanku na Canada apôtre Caleb Kanku na Canada tala pe mwana yeyo moi mabondeli ko sala bien à part li bondeli pe moi chwake mwana na ye tiko kasha sur la ndinga téléphone te apôtre yo mo tala pe na mwana no pe yo bandenga mo apôtre Caleb Kanku ça dit ende lobi boy ye lundi ka ya sur la kana batu lundi apôtre Caleb Kanku apôtre Caleb Kanku toko bien GB baté père yo tala ka pe mwana na yo excusez-nga pona oloba non mo terme na biso wana eza ya kibonzambe te limbisa mwana quoi donc soki nazo mona ndeti ba sala nzambe ya solo boy bazoza l'inferté par rapport ya basala nzambe moko boy bazoluka ba base ozo comprendre et ça pena bien te mais na papa na biso Marcelo aza na lobite kaza mosala nzambe te aza mosala nzambe mabe azo sala nzambe na lokuta te na lobi bongo te mais problème eza nini ba pasteur na biso ebele ya mboka bakomi ko vivre na base quoi ozo comprendre ko sala mo eloko na ye moko boy po afula ngo po sala ngo ezwa makambo et senga il faut akota kota na ba actualité musicale comment c'est possible mo ko kota bon ba ndeko finga te apa ve wana ko duye ko bunga de nzela nani ba ndeko finga sœur na biso pe en son âme Marie Misam ozo comprendre
ser na biso mangi misa moya ebisa bango kete to sanganaka bango pe baza bandeko na biso bango mona eka fo mais lelo bango pe kobuka na te bango pe bakota na bango na makambo bango ozo comprendre bakota na ba makambo bango quoi donc bakoma na bango ko sala makambo bango mais na ndenge moko ya coulisse ndeti kaka ndeti po bakoma oluka nde ba base ozo comprendre ba comparer bango pe na ba musicien ndeti Papa Wemba moto déjà ça qui nda kala personnam ve beaucoup ce qui lelo toza pena boye eza pona père wana so pe to sala ba musique boye eza pena pona père wana so ki pe to lati pe moi kitoko boye ba discoire de côté na makolo eza pe to tala père wana quoi donc kolata est important pona mutu vous comprendre mutu nyonso te lata ka aza de camp au a raisonnera tété mutu mususu azolata et puis aza pe économie na ye quoi donc et na kokota mingi na makambo pasteur na biso Denis nani Marcelo te lokola vient na biso Félix Oazé quoi par le biba ko sala ne débat et vient on passer na makambo pe moi trop ba kimara ya tout pe pasteur bino ba pasteur bon na fini ba pasteur te pasteur nyonso au moni ka refronter vient na biso Félix Oazé quoi affronter pour vient na biso déjà azana mona stress ya stade des martyrs s'occuper à gagner bino et ko zongise sous moi likolo quoi donc bo sala noki bo affronter pe vena biso Félix Oazé quoi abandi ko senga ngol lelo te bandi ko senga banda kala quoi ndeti ba otanga gi kombo ya père na biso Denis Les Nzondo vena biso père na biso ndo te ba sortie pena mai pena likola TV pena ba nini na kamo pena viwana pena ndo bigza biso na nini pena po ba bika mais lelo pena afro pétage via comment ne pe misien ndeti nga ndule man mais est-ce que côté la lelo batumsu ba ke Pasteur Denis Sabanda qui n'a li roti le londenge à côté na bien azali mais il y a certaines personnes qui ont peur que Pasteur Marcelo peut tomber dans piège à Denis Les kasite eza un problème parce que il y a bien des apa vena biso Denis Les aza hypocrite vous comprenez après ça n'est pas position pour na nenga logique pena obi que Pasteur apengwa déjà comment ça comment ça tout na yo mona raté mutazo le kana na fille moko boye à moitié ni pena boye pena pas ndeko na bino ya collègue na zaki Franck Sema ite zaki fauteuil jaune nani ndeko na biso kana ba nord boy mission ne personne la mission qui je vois igenyema vous comprenez aleka ki wana vous comprenez na moi si moko boy a moitié ni musana nzambe vraiment atakutango eza donc vena biso déjà atikane sous musa nzambe te mais vient na katio malobate aloba ke za ba façon abiko gagner ba ami za ba façon belé akoke na boîte de nuit akoka na ba musicien après certain moment bandi côté ya bon peut-être za tamo ba luka gagner ba ami wana mbwema pardon eza ba mbwema ba gagner am bongo te ba o gagner am papa eza ba mbwema ve eza de cop ne asala ka déjà makamuna ye afinga ba musicien abanda ko luka base ndeyo mo lobike par rapport ya ye pasali ka nzela ba pasteur Marcelo pe ba luka balanda yanga ku dinde na boye na koma omona nanga ke vomie pasteur Moïse Mbiye po asapena mosala nzamba solo a se respectaka kanga mangana ye na ba musicien oyo biso to lubaka o ba benga ka biso ya mukili et puis asala ka pe manga manzamba ngo pe na ndenge ya kitoko na ndenge ya bien ata ba kosela ka kosela ye ba makambo ba pasteur na biso ba Mike Kalambai ba pasteur moko boye ba zo sala makambo na bango na ndenge ya logique quoi donc ba pasteur bazé belé na kotanga ba kombonyo soute po baza pena ebelé ba pasteur na biso ba kiziamina ba nai bazé belé vous comprendre donc vena biso Denis Les et puis successeur na ye vena biso Marcelo et basalara cop na bango nde ba sala quoi pour VP azaki suna Denis Les ando kende sou ba poto tende komi lelo donc musique profane eza nango déjà ne lengi ba voyage comme pam États-Unis Paris nini donc accompagner neige j'ai bien père na biso pe Marcelo akokota pe kana sima ndewe loba nango vena biso King Kester mené à Aluta continue Aluta continuera et tu bete masolo ya pasteur Denis Les nzembo afro pétage wa yembeli Jeff Nzadle teta et doyo kinzembo ana consommer nzembo no sentir ondeni pasteur ayembi kota la clip intégralité à clip et tout son en tant que musicien franchement c'est vrai qu'on dit que de Londres na yoki buzo bana te pardon nayoki buzoba na te nzemba mutu akoti studio ayembi asali ki plan bimisi yango yobenga buzoba kasi mutu nyonso pa kokota ne pe studio asali pa bimisi pe bon po studio ya rambon abimisi pe bande yebisanga pena pasteur Denis Les akoyema nini ko tala ve petit na yo et puis fils na yo
apeso conseil atako na peso conseil te na ninga logique mais yo mon loko linto peso ka ba conseil na opesa opeka nanko zongela ka copie ya roté ya c'est important pour ve aebina royemba te aebina makambu azana na ba note musicale te ozo comprendre donc ye pena ko vana na gamme non eza problème siko ngende tinga ko yoka nzemba bongo pona ni na ko tata nzemba bongo na téléphone to na ordinateur nanga ekobana no ndenge nini ozo comprendre donc banzemba bongo ayembeli vena biso Jeff Jadi le teta docteur et na yoki yango te donc na passer pe message oyo na venanga père nanga Jeff Jadi le teta atala friboy yo ayana yembela nzembo kitoko ba pasteur Denis le cité quoi pour pasteur Denis le sa ko yembe loko moko ya malungati oh maramo ezokende là bon tobeta masolo ya ouragan ya Ferregola nzembo ouragan ebimaki déjà lobby kotal koyoka nzembo wana conception nzembo wana en tant que musicien ah ouais le padre Ferregola ni kaboronina te na leli oyebi et kunzika pona na loba vérité na banda koyoka nzembo moko boya vena biso père na biso babeti na Ferregola malange nzembo ne moko ya boule et franchement na ndo yeba muta ayemba ngote na ndo yoka nzembo na ndo yeba même kombo na été mais à travers Ferregola to moni pena père na biso malange aseku lisusu na minute to beta li solo na EP sikoyo donc actualité ça et donc ouragan donc rien à dire rien à commenter nzembo wana na yoki yango et bandeliti suka eza pena kitoko et puis na yoki susu vocal ya vena biso Serge Mabialo et salinga plaisir fort koyoka susu veo wana ozo comprendre banana yoka e tokeneki bokila elongo na ba mes amis ozo comprendre na yoki susu lelo pour ve akunda maka pena moi trop et puis ve azongi siko salinga plaisir fort donc ouragan pena le padre merci beaucoup merci na ebike ndenge loko wana déjà bimi boeza dia kitoko c'est que pe dynastie de naba makamune ya kati za pena kitoko quoi mais batu ba déclarer balobi ki Ferregola moi ki kaleza trop faire il fallait changer moi système ça moi mise en jour tout mona leo babi ba kofi ba la mise en jour na musique mais Ferregola ki kalawana iza toujours katina ah mais biso ba kongomani to bongo to bosana ka makambo ma trop Ferregola ka kala minita il biso rumba trap ah ezaki mise en jour te Soroyoki. Bah ça dit non ça dit que nande me orbite international. Siko bazolo banandenge yeko yembela yemba mo ça dit nde ba jeune gens ba lo ba kilelo quoi. Rumba uta wapi? Rumba uta na Kiban. Rumba ezaki déjà musique urbaine. Biso nde tozo s'embrouiller trop. Rumba uta déjà na musique urbaine. Ozo prend uta na Kiban et puis ya awa. Ozo prend. Donc marambo international to nini te wana ngana kokota na ba marambo na te mutazana international te zangai po ngai pena ne na boye kana quartier na biso ndendu ba consommer nga tro donc soki to bimi pena e ba yebi ngate ba kotuna nga soki o nani quoi donc mutuna na international te ngai et mais ba Ferregola ba betara déjà marambo na bango wana et puis ayemi nzema ona nani na père na biso malange il fallait azongisa biso to comprendre na rumba pire pour ba vient na biso malange ba yembi ba rumba pire il fallait donc ça biso na rumba pire tous à l'aise tous à la tranquille tokoyoka banzembo ezana ebele vous comprendre banzembo ezana ebele oyo tokoyoka donc tous à la biso précité so pesa mabe moi so be simbité tokoyoka to lobelango so simbité toyoka lobelango po biso toza fanatique ya mututé biso toza église au milieu du village donc toyoka loba place mabe tokoloba place malamu to beti maboko et puis marambo kende bien zaka musique congolaise nde mutu ezo gagner et loba kakit branché prêt à live donc musique congolaise ndeka en avant Diogo Adonis WhatsApp donc big up. Kakit branché je te salue déjà voilà je dis déjà un grand merci à le gouvernement je vous salue déjà et retiens beaucoup les tsunamis Aristote Mbala l'homme le plus beau de la ville Aristote Mbala je vous salue et Oscar Manito le millionnaire en kilote mon vieux de tous les temps de tous les jours ya Willy Mosheni Mutambongo na ndenge ya fo Fiboy to est vraiment ko si prendre dans studio Mikolo Yande to kota total la studio ndenge zo lekela to tika yo okota no na studio justement de la fin un peu numéro à contact na quelques dédicaces. Ouais, merci beaucoup, c'est vrai qu'on dit qu'à de Londres bébé de la presse et R déjà écoutez comme moi
moi musika fallait déjà na banda déjà makambango mais yoyebi kaka nyonso ezaka makamba musala quoi donc nyonso esala kaka na mamandule donc toza en choix te et mot de la fin ezaka que et mixtape wadimbe les saisons de Kalaté ezoya et puis samedi tokutana biso nyonso na Pascal wana et na Roots Mokali tozala zala wana toyoka ba belle mélodie, ba bonne musique donc et freestyle balabala friboy rozalawana et na événement à ne pas rater plutôt ils na biso wana na quartier 1 le 5 novembre na ma soirée maziwa donc soirée maziwa tozala wana soirée maziwa na profiter l'occasion na saluer Gottfried Esmen et puis Nico Autopsy Gogan et puis et artiste 300 bah y a tout, il y a Bantou Record, bino tout donc na pesi bino mbote et puis gouverneur Kika et formidable négro Fezalate et baza tellement et belé donc misusu kutu nazo bossa na bolimbisa bande konanga soki ba oyo balandi biso o ba monike to lobi mabe balimbisa kaka mais ba oyo ba monike ba sepeli na biso pe to sepeli na bango ezaka munoko ebeta rappel libaku quoi to lobi kaka vérité to finginde mutute donc to fingi na biso mutute loba Edgar Dimbedi double saison donc et puis na de Christingi oncle depuis Angola na pesi yo bambote belé et puis Landry Manitou oncle na kobo sanate honorable Faraday Lengo babi lelo déjà zo na biso déjà na kin donc makambo to bandela to pesa ka makambo Chao Falengo et na pesi bino bambote et belé Cristiano Dimbedi ma famille donc je vais battre encore bien. Je peux jamais finir comme ça peut te dire un grand merci à Mehdi Mobutu Koumida, Mehdi Mobutu Teyo, qui est ce papa na preston, je vous salue. Et puis là, derrière la caméra, il était rendu Saint-Esprit. Il y a Moutasimba qui vraiment caméra, il y a Zamoninga, il y a Saint-Esprit, il y a Moutasimba Kabili, Bomona Kanga, bien boé. Bah, papa tenu invité était à la cahier Moko, ceux qui a lobby ma bien numéro contact, Keza, na Bobingi Biso, pour na ba remarque, na bino ba suggestion, na bino ça la bien, pour na kofinga Bolimbi Biso, vraiment. Je dis déjà, un grand merci na ba abonné tout bazako s'abonner à la chaîne Abisso vraiment H Flair Monde HD plutôt Flair Monde HD Bozalawana HD moi ça mandefo. Quant à moi c'est vrai qu'on dit qu'à bébé de la presse je vous dis déjà bye. Dembo Flair du monde moi si à mandef. 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 Dembo Flair du monde moi si à mandef.